chaîne de la diaspora congolaise. C'est bon. Oui, voilà, Bandeko Balandi a des télévisions. Juste toujours continuer pour apporter des nouvelles informations. Après, triste nouvelle, au Itaï Koleka, au Mkoloya 19, dans les 20, au Monaki, Bana, au Bazaki atteint par Babal, Moko Perda qui vit entre Bango, to la no ba image to kitaki na ba famille na Bango lelo eza bongo Mkoloya. Il y a sorti, il y a corps, il y a moi na OTT, il y a autre moni, tu remarqué présence, il y a moi na Mboka Richard Compaye, manager général, il y a des TV ou azalaki na famille, il y a tiraki moi enveloppe, na ba contribution miki abino bandeko boza à l'extérieur, tu moni moi na Mboka Richard Compaye aza un peu attristé mais tu meka reçoit ne muki moi na Mboka. Bonjour Richard. Bonjour Ndeko Dexter, bonjour bandeko nyos baza Rolanda biso. Oui, tu moni oye. Après avoir quitté ma famille, abana oyo bazwaki balikama na oyo uta ko kufa to monye ko déposer couronne de fleurs mukolo alelo sentiment ni nyoza nango ko mona mwana mukie boy ko perdre vicar dans les pamba. En tout cas, naza na sentiment ya colère mélangé na tristesse. Colère pourquoi? Parce que moi na mukie oyo biso ba mikolo tozaki censé ko protéger. Biso ne ba mikolo na bêtise na biso ya ba mikolo surtout bêtise ya ba politiciens. De moi ma victime et ça passe parce que c'est l'âge de ma fille moi na oyangai na mona bandeko na mususu bazo tambola awa et ça passe dans mon thème mona mona ya mukendenge wana à perdre vie pour des bêtises humaines. En tout cas sentiment la na vraiment ya colère yango wana sengeli na peuple congolais pour ça la nyonso pour mettre fin na ba mort inutile ndenge wana. Merci beaucoup. OK, merci.
la chaîne de la diaspora congolaise.